La fille au baté wana to yebi makambo na yete to yebi vie na yete bato ba yebi yeba luka yeba tu na yeso ki relation ni na zakana ngona na depuis bazana relation moko te ki moi c'est mobile na kasi bango mbale. J'affirme et je confirme. Mais collègue na bino moko ote ko sala ba émission. Collègue na bino nani comment on est sous nani dadi journaliste Mike Lokamba. Yes, cette fois-ci au Kenya na justice. Nabiye balobana te na depuis. Balobana kana mutu te likwa ki lo kosto ba vie bana bana ko luka ba vie yango. Bozo sala pe loko te tozo mo pesa bozo bonga te. On dit ba boma moto. Immeuble pe te ba boma moto te bana mutu boso la kata osu bena te ko sala émission pour prester ba photo ya déplique ko prester ba photo ya moi ça déplique à bala. Bozo mona ke vidéo ne za yete. Au moins deux à sorcellerie kindoki ya batu. Bozo mona pe ke za yete mo sali mamba bongo. Alors Mike yeba déjà que to Kenya na justice. Sur la justice, c'est au béton ma bé. C'est la famille. C'est au bétail. Moi, je te rattaque au béton. Yo comme to boma moto. Tout reçoit au bouquet le comment le connaît ça mon coussé. On dit pique qui mène habité sur un racine au bouquet en haut. Dans ce to au bouquet Mike au bouquet. Mais le blême c'est que moi ça batona azana ba vie na ye. On a zolo ba c'est clair azana ba vie na ye. Et puis à part ba vie na azana ba relation kili so la ba vidéo na ba sur photo moko boy ya garçon ba benga soki Serge ba sangisa ngona petit moko susa zakana ngola kuna oyo on suka ka mosi ya depuis musu ba zui bazo bouquet na bazo la mosi so ba tuna mbetu o ba sangisi yango ba sel mosi yango ye wana ta bazo la kaka fo so bima ba la kise longité ni Rodriguez pour maman na biso simba te ba banda ko combattre biso kala misubu ba fana banda ko ne bana zo beta musique yango depuis ka ko zonga ne maison merde parce que ozaka na kimutea mabe donc pona yo yonde bino nde fo boza bien muninga za mabe alors le quoi ba moni ke makambe ko mina suka boteki garçon so ki meki kaka ko nyata poto azui doc dans un problème sérieux bango pe batrika ka etomba kanga kel boso na poto to ba clique na bangwana association de manifestants azo benga bango basali ba clique na bango ça pour déstabiliser combat déplique mais ba yeba ke ko simba te parce que ko simba ka pété Matika songo kasongo matika songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Merci très chers amis internautes, merci à toutes les personnes qui suivent cette émission de Matika Songo, un peu 4 Digimon Amael aura toujours le premier. Comme d'habitude, on vit par rapport à vous, par rapport à Yabatunios, Sarabiso confiance et puis abonnez-vous massivement sur Matika Songo TV. Oyo c'est le Sabino, Sabino d'actualité. Aujourd'hui, on va recevoir Gilit Molobeli. Gilit Molobeli, Azam Moko, il y a porte-parole, Moko, il y a déplique pour maniance oyo à s'en charger à Namaramoni sur les médias il y a déplique naibi kabino so bozota la ba vidéo bomoni vidéo et puis bomoni ba photo il y a déplique pour na fille moko boye comme on est Janceline bomoni balobi ke moi ça déplique atikali mtakala na vidéo banani basali bon mais aujourd'hui on va le savoir nous tous si c'est vrai c'est la femme de déplique oyo abalaki to azanane oyo boza ko latisa déplique salité o boza ko pesa marambo ya mabebo saleli yango ba vidéo ebele excuse bolobi on so bogolo ba ma déplique bel et bien azana mwasi na ye aza déjà marié bien so bomona alliance bomona coutumier bomona nyonso o elekaki aujourd'hui on va le savoir avec Pomba nyonso tokoyo kango tokoloba à travers Pomba dans son style, Gilit. Cela veut dire Gilit présente déplique Pomba Nyons. On va le savoir nous tous avec vous. Big dédicace
Comme ça, à toutes les personnes qui suivent cette émission, Bijou Afou à Mateso Afou à Bijou, bientôt déjà à Kinshasa, Babi, moi c'est à France, Aza, moi c'est à France. Cela veut dire que Bijou Afou à Mateso, Solara bien Afou à Bijou. Il y a eu un moment, on a qui a déjà 25 kilos, on a eu Vimba, jaloux, les jaloux vont maigrir, Onyo Sobalukakayo. Bakokofa. Big dédicace à Christian Lema. Je pense que Binonion Soboyebi que Christian Lema Zobimisa déjà au plus naïe bientôt là. Besoin qui première chanson aux dans site nangai au Yembeli Congo. Bon mon épi big dédicace à Tonton Yalala. Na pesi opembo te place aux Ali babi Manfou Moustone. Manfou Moustone en Angleterre. Na pesi opembo te babi JP Makaya. Yabinongwana sans oublier Merimbate. Didier Okamo de Birmingham, Aimé Bidocha, Autoroute. On va les savoir nous tous avec vous. Je dis déjà bonsoir, Gilit. Ouais, bonsoir, Matika Songo Kaskas. Boni. Ouais, très bien, calme, dans la série Moromona, dans les bons. Ok, tu as robé là dernièrement, Sigo, ça va? Ouais, Sigo, ça va. Mon corps est dérangé, rendez moi santé, moi bilinga nzoto, mais Sigo vraiment dans les bons, donc kitoko dans santé, moi tout déjà à l'aise. Santé à mouvement Zandene Bauta Robimisa. Single, je pense. Ou est-ce qu'il disque album Mobimba? Non, il maxi single. Tu sais qu'il y a Bundesliga, tu as Bundes. Jusqu'à maintenant, tu as sur l'autre, tu as Bundesliga. En tout cas, merci à Bamenoman, surtout, la bonne musique. Qui est partout dans le monde, Angola, États-Unis, donc partout, Paris. Tout savoir qui est la belle musique. Depuis que Pomba Nias na Maxinga biso zaki Bundesliga oyo zaki te comme mabiso ba Angola ya comme mabiso ba kobesa biso ba concert belé quoi, donc c'est bon. Ouais, Bundesliga dans le bon bino so monaki to binaki Bundesliga ex bino bo comprendre que Bundesliga go captiver bon Bundesliga go pesa pe makambo po zaki généralement pas qui songi ya bambokela. Même pas qui songi bambokela to mabiso sala na travail premièrement pour n'amboa qui a été. Mais tout ça, on travaille premièrement pour nous séparer ça. Fin nabiso batu balinga la bonne musique quoi. Mon premier album c'est ça ouverture. Ouverture yaka pour refongola makambo. Mon temps ozobota mona fota la combat opesa mona. Robota mona pese comme maimona mona comme mona makambo. Pese mona comme ma passe mona banda comme mona makambo. Toto bimisa ouverture batu so bota pe bana bango ba rester fumba ba fumba bela raté. Yango biso to on na ouverture et bêta et kanga. Après tu es sur la Bundesliga ezaki bongo championnat makasi parce que batelo faut baye ba comme premier album na biso eza différent ba premier album ya ba musicien msu so lende ba premier album ba musicien msusu et salisa bango makambo biso premier album et salisi biso te bon c'est ça biso et c'est ça bango makambo oyo premier album et salisi biso te ba premier album ba musicien msu sentir que banze musu esimbaka te sama album ba musicien msu faire voir ça batu mususu ya bino bokinda wapi tango to besimbi te disque so ba bimisi ya kana ba production ya kana mambo bele bino production za la showbiz bo betite nini bo betite ouverture nango soko tangeli ngai premier album ya musicien nini on a qui chasse bete ba et qui nsa bango ba voyage na génération déplique Fabregas te za premier album te raisonner bien premier opus ne za gini premier album ne Amour azaki na poto tanga zongi bandi ma poto tanga zongi ezaki pe kaka normal moi petit à petit après tanga yako bimisa deuxième opus na ye nde ko évoluer moi mokia komi ko récupérer banzembu ya o ezaki na Amour na komi ko rebandela yango na album na msunde bato bakomi ko zwata ya kwa koyoka tse ko bimisa troisième opus nde pesi makambu o ezaki ba masansu ba materazi baye bana bani tout ça ndenge ko bet na bango copie ya Terraza longo déjà. Oui, bonne chance na ya ça chemin na donc a grand garçon. Ça ko yebite. Tu na yebi très bien c'est un ami to sola kana tout le temps. Donc je te salue aussi ma terrasse. Ya ki ko bimisela bango contrat ya Angola. Mais biso sikoyo premier album na biso kaka ouverture. Ou premier album na biso ouverture so la bakenda ba beta na ba maman Banganda maman Monique kaka. Moi pe ba kepe na kazi ba suki na nganda maman Monique. Omona jomo ka bimisi générique na Kishasa 6 ma kia suki na nganda maman Monique. Oui eza nganda moko aza mère mona PC je le salue. Aza maman moko aza ko sunga pe musique na biso. Mais biso siko premier album na biso mbala moko to kenda na bango na Alvalade. Orchestre mobimba plus de délégation de 20 personnes. Angola. Donc to kenda ki Angola na premier album ouverture. Ndemi mabiso Angola bato bayemba bakiti
bato biso moko tozala kuta étonné toyoka nsonze banzembo na biso mosusu eyebani te mais kuna na Angola na biso incroyable Bundesliga pamba faki tozonga so Angola na décembre mais patron boyaki par rapport ya calendrier na ye ya mamba voyage mambo ya ba mariage mambo to faki sala sala esengaki bena te ezalaki moke yango moni topusaki yango bopusaki sikoyo nde toza boye lelo il fallait boboaka déjà nzembo moko sur le marché titre yango eza nini titre nango eza prisonnier bolingi bokanga nani te prisonnier tolingi tokanga mote mais eza histoire eza nzembo moko eza éducatif na clip nango eza pena clip moko éducatif donc soki bato bakozwa temps ya komona yango en tout cas bakozala décide parce que eza moko ya banzembo ya ouverture nde moto arebandela ya kosomba yango Paulo dos Santos le millionnaire na kati ya Angola na pesi bambote asombaki so nzembo yango baclip nango tosalaka yango deya na Angola donc fayekaka ebima tobandeki kozelisa yango tobimisa yango na kati ya opiste na biso ya détermination mais yango sikoyo patron habité tobimisa yango lelo tobimisa yango lelo mpo elongola bosoto ya salité ezotondana pamba wana donc lelo déjà vers 0h bana tout ya poto partout dans le monde na Congo Kinshasa, Congo, Brazzaville, États-Unis, Canada, biso tout bozela, bozala vraiment décidé parce que ça na ba qualité pour autant to saka ba rumba na biso parce que nzungu ya rumba ça caché biso ba tutu na Kinshasa ba biki depuis ki na rumba kataka na été donc to raté na générique mais na rumba to raté. OK, merci mon vieux Apache Bora, na pesi mbote depuis Ista Apache Bora venangai, merci pour na ba source d'information na yo et puis balobi dadi babi batumusubo kanitsaka na poto na poto te. Mais batumuso kanisa ke akenda boyo atonga ba immeuble matonga ba immeuble tenzo rande mwana malamu babi Alex Di Corbeau Alex Di Corbeau hein Alex Di Corbeau cela veut dire que na rocha différence na banane giliti na ebité quoi te aza pena mutu moko bien moni batumuso balingaka mingi soko ye faut senga mais yakabila bato ba dollars sans senga eloko siko na lingelaki yango wana parce que tensiri na ye ya nzoto ezo correspondre na motema na ye. Et puis, Tomeli, Tozolia, et puis Togosepela. Alex Di Corbeau, je te salue. Nzamba Baxelo et Belé, Apeso Souyamini. Mais parlons, Tozong na sujet Nabiso, mais parlons de mouvement Nabino. Relation Nibozana, on a Fabugaz. Bon, relation de Zana, on a Fabugaz. Fabugaz, c'est un patron, il y a groupe Mounene Villanova. Aza Lights Music Villanova aza ex collaborateur ya patron nanga bazali ko travailler na maison mère donc c'est ça mais ba mirmi mo ezobima ba mama ezobima que nzembo ipave eza ya bino ba musuba lo beza ya Fabregas ba musuba lo ba parolier il faut dire la vérité c'est notre chanson mais on peut pas ya ko loba yango listu parce que ça déjà mutu mususu ayembi yango lelo peut-être ça déjà notre chanson. Et ça au déplique à commis to parolier avec qui n'ont pas dépliqué. Yes, to photo to lo ba vérité biso tu na kisa to ebi ke ba parolier mutu atikela ka biso banzembo. Ouais ba parolier batikela ka biso banzembo. Ba tumso bazape ba komara bango mo. Bazape ba komara bango. Déplique na koma ya mote. Te pomba pe akomara ya yemoko mais neti ba chéri ko za ba biloko yemoko a composer. Za banzembo pe muso za yemoko pomba mutu a composer yeso pomba za so pesi nzembo. En tout cas il faut pas bakisa kiye na kati na mambo na ye. Nzembo wana eza nzembo oyo déjà pomba ingénieur Claude Mombera yebi ezalaki déjà enregistré toyemba yango plusieurs fois na la fille bazalaki na relation moko boye vous comprenez ezalaka ba les ondi ya bato ya mokili nde bazolinga bakomisa yango na ndenge bazolingana mais le blème c'est que mwana mwasi bato wana aza na bavie na ye oyo nazoloba c'est clair aza na bavie na ye et puis apart bavie aza na barelation kilikili so olandeli bavideo wana mpe bazwi so photo moko boye ya garçon babengaka soki Serge basangisi yango na peti moko lisusu azalaka na Angola kuna oye wana esukaka mwasi ya déplique mosusu bazwi bazobuke na bazolala mwasi oyo bato na mbetu oyo basangisi yango mwasi yango ye wana ta bazolala kaka fo ezobima me balakisi elongi te bazwi photo kuna ya Serge kuna na mpeti wana bakangi nini tusa mpona nini koluka kosalir kombo ya azamba problème abato azana ba compte rendu na bato compte rendu ya moto ezalaki motema mabe babanda kokombattre lelo te bakombata esi mpo ba David Mosso pardon mpo ba Tony Rodriguez mpo makambo na biso esimba te babanda kokombate biso kala misu moko bafana bandako nde bazobeta musique yango depuis kaka ozonga ne maison mère te parce que ozaka na kimotema mabe donc mpo na yo nde bino nde fo bozala bien moninga azala mabe alors lokola bomoni ke makambo ekomi na suka botaki garçon soki ameki kaka konyata mpo to azwi doki to na problème sérieux bango mpe batrikaka etombo bakangaki liboso na poto bakliki na bango wana
association de manufacturiers azobenga bango basali ba clique na bango ça pour déstabiliser combo ya déplique mais bayeba ke kosimba te parce que kosimbaka pete mama mareza mwasi na biso ya ndako la fille o batie wana to yebi makambo na yete to yebi vie na yete bato bayebi ye baluka ye batuna ye soki relation ni nazaka nango na déplique baza na relation moko te ki mwasi na mobali na kasi bango mibale j'affirme et je confirme mais collègue na bino moko ote kosala ba émission collègue na bino nani comment on est nani dadi journaliste Mike Lokamba ye cette fois-ci to kenye na justice na biye baloba na te na déplique baloba na mutu te likwaki lo koso ba vie bana bana koluka ba vie yango bozo sala pe loko te tozo mo pe sika bozo bonga te on dirait ba boma moto immeuble pe te ba boma moto te bana mutu bosola ka to aussi bena te ko sala émission ko prester ba photo ya déplique ko prester ba photo ya moi ça déplique ya bala bozo mona ke vidéo ne za yete au moins deux sorcellerie ya kindoki ya bato bozo mona pe ke za yete mo sali mamba bongo alors Mike yeba déjà que to kenyo na justice sur la justice c'est au béto mabe wana zape mutu na ngai quand même ba bon ça va c'est la famille hein so kutene c'est au bétaé moi je te rata ko béto yo comme to boma moto tout rostro to bouquer le comment le connaître mon coussé on dit pique mais n'habite so za racine to bouquer ngo donc so to zo to bouquer Mike to bouquer ba tout voilà on va citer mais ngai na lo baboy bato nyonso basali makambo na po basali déplique na mwasi pe aza mwasi o babota biso tozo sala ngote po kaka na déplique te tozo sala ngope po na ndeko na biso aza mwasi to mona ya Gladys to telemelaka fi wana Michel ndenga sala kame comment ko publier moninga bongo atoza na problème na ye ata mwasi sala ka sentiment na ye na mobali na ye soki atindela ke yo mobali moto sali yango oza pere oza yuma soki peza ba oyo ba sepelera na mwasi wana te basimbaka telefone ya Janceline bozi bosali bongo me boyebaka tout se paye ici ba egilito aussi sana yo na makambo nyonso leki wana oyo ezoleka sikoyo oyebisa famille ya déplique nini famille ya mwasi nini parce que bino boza ba proche oyo ya déplique oyo ngalo na koyebisa famille ya mama na biso Marie ba comprendre que mobali oyo mwana bango balaki aza star aza musicien makambo ya boye koma otomona ko ba gampote Michael Jackson ba kosile makambo ke abila makambo bele mike bani tout ça donc ezaka makambo oyo yaka na milieu ya musique tout le monde a bana ya bavie na biso les quatre coraman ba aussi ko publier que ezaki nango yete donc eza babiloko moko elekaka tout eza ba base ya bato ba internet baza ko sala yango pona ko luka ba intérêt privé ya bango donc bazala na fort puis maman na biso Marie en tout cas garder libala na malamu ko boya mobali na yo te bokabona te mabe e ya pété patron nga pe déplique na ko pc ba encouragement azala makasi alanda makambo tout a constater toujours na boulot na biso parce que comme déjà na souka faki to bimiselo na biso lelo photo bimisel détermination les 20 donc en tout cas bazala makasi ba fan na biso tu ya nuance o balinga déplique pomba bozala calme moi si ya patron na biso moi si ya musicien na bino akokoma na niveau ça makambo te donc moi si to bala na bolito to la alias na musapi asa na ndako na Belgique avandi calme donc bozala na bino posé pona oza mukuse na pesi mbote na nga na mon vieux Paul Monga ave kende luka mama na biso Marie boso la calme mon vieux Paul Monga Charlie na fils na kati ya Turquie na fils ya ba Charlie Edison Samba mon petit frère propre na kati ya Londres Alex Di Corbeau Alex Di Corbeau aza mystique ya c'est la rabase nga ete ya kabaka na volonté na ye tango alinga ko kaba puis na pesi mote na Gino Sele hollandais noir Gino Sele hollandais noir na habité ah mutu na nga mais mutu na nga kalambai na zape ba plan ba nini ngai dire bija zo bwa kisanga e forme na dadi pe muta dadi ngoy donc na liete mais dadi no comprendre Gino Sele hollandais noir moninga pe na leli poto bungana mais na lakisi ko zaka mutu na nga mon vieux Blanchard Kabama olowa Gino Sele hollandais noir akokite mais yemisa eme bidosha yazane mutabakoli Aimé Bidosha autoroute na biso autoroute Aimé Bidosha autoroute na habité vraiment quand on le baissou nini ce qui peut kozwa cœur na nzembo ngo solo likaka donc ya koloba très até mon vieux Blanchard Kabanga na bosani ete vi moko malamu na kena mpanzi ya Canada na moni Ben Wayiki Patrick Wayiki Chico Samu la lumière de la Chico Samu la lumière de Chicago Fabrice Samu bana tu ya Paris Belgique ya Lubosa papa Kenny Williams Rigo Bantu to kombola bosotonyo surtout ami Gongombo mokonzi ya 7 commune bana tu Patrick Kidianga masananga Audrey Minator ya ba Audrey na pesi Audrey Minator mbote do ba tutu o balingaka nga Gilles Kangol bo contacter na plus 243 89 83
36 286 na bosani te mon vieux Willy Moucheni le véritable code mondial ya Willy Moucheni mawatro babi patro David Lutete Gaucho David Lutete na bosani epete batutu balingaka ngai pe Gilis Kangoli boluka nga sur Facebook na ngaso betika Gilis Kangoli en tout cas boromona ba actualité ba news mais batutu lelo bokeba na 0h déjà bozala connecté na Déplique News TV et si vous s'abonner parce que vous prisonnier lelo. Merci à toi Gilit, merci d'être là de répondre à l'invitation à Bisso. Quant à moi, je vous dis déjà merci à célébrer Mokosi Atalo, merci Nayo, merci na Kouya Laetitia Kouya ya ba Laetitia ba bonne guérison en toi. Merci Nayo, merci na bino nyonso bolinga Rabiso Greta Mandongo, mère nanga Malewa maman Pascaline na kankoko le danseur ye maman Naomi Solingolia oya pas maman Pascaline olia vraiment dans biloro toi tout le bien yenga bien. Quant à moi je vous dis au revoir bande konyo so bolinga ngai picho pacha total konko na Norvège Bijou Afua Merimbate Didier Okamo de Birmingham bino tout en tout cas je vous porte au cœur. Aïe aïe aïe. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.